nazo joué intérim, donc en absence il n'y a pas. Natikali comme berger. Merci Berger. En fait, nous avons déjà dans le mois de mars, nous avons connu comme le mois de la femme. Et puis, si ils ont plus adressé la base, peut-être l'interview, plutôt que d'abord homme dédié, et puis congolais. Le bani, il y a des questions dans le rôle, il y a pas si concernant moi. Ok, donc homme de Dieu, puis congolais Ndengolobi. Vraiment eza moment moko nanu faut pesa nzambe lokumu parce que eza nzambe abate biso ba commission na moment wana na journée wana et puis comme étant congolais na kolobake le 8 mars eza vraiment jour où il y a émancipation de la femme mokolo oyo mwasi azwaki certaines qualités oyo ya ko c'est na kata société et pour nanga il faut vraiment ezala plus journée à prise de conscience. Au lieu que moi si kende na lukali puta na sala bona tambola na mela na langwa non eza journée vraiment ya prise de conscience moi si azwa conscience a nini akopesa dans la société oyazali nini akosala na kati ya société oyazali et vraiment eza mukolombo ya prise de conscience comme na koloba bref moi si faut vraiment azwa conscience ya bo moi si na ye aebate aza moi si susu ya pambate aza moi si sikoyo akoiko défendre même nation ne balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute la nation donc il faut moi si vraiment azala consciente ya état na ye ya bo moi si et puis assumer la responsabilité na ya bo moi si voilà. Oui, j'ai tout tamboli tout cerclé quand même la vie. Tout le monde va banderole ainsi de suite, va barbecue ça prévu, va extirpation ainsi de suite. Ce que l'on a évité. Pour le bani par rapport à mon plan, on va donner un esprit de divertissement. Juste des consciences sur le livre vraiment, il m'en a été plus divertissement. Moi, je t'ai mis. Bon, ngana kanisi vraiment wana eza toko sala ngote nete bato alobaka esprit quinois eza yangote. Et ça vraiment journée de naloba qui a prise de conscience papa donc batu balanda to ba maman balanda ba divertissement ya beyona mela na lango na binate mais vraiment bazwa temps ya kozala consciente ya ko se conscientiser ba yeba o bazo sala tant que ba maman bazala ba maman moko responsable parce que za moko ya journée o ba pesa moi si ba qualité o ya ko se na kata société o ya zali na qualité ya ko œuvrer bisika o ya zali donc eza journée moko vraiment ya ko pambola nzambe ko loba ke a Seigneur ba reconnaître pe biso na kata société olena ke na loyenge gloire à Dieu et puis en tant que moi si na kosala nini pour que na même implice bisika o na zo vivre donc eza vraiment ya ko sakanate ko mela masanga ko langwa te c'est ça. Oui, justement nous battre dans le mois de la femme qui berger ndenge à intervenir concernant conscience il y a pas si n'habiter ancien so aux années compléter par rapport bon ngaso nako compléter na rôle bara que le 8 mars eza mois eza dédié pour na ba maman eza jour eza la date oyo nga comme concerne na ko pesa eza date o ba maman ba ko eza quoi pique-nique te eza quoi date moko ya ko sala n'importe quoi te mais eza la date moko que non moi si a luka vraiment à retrouver identité na ye à se valoriser à mi pe sa valeur et non ezala jour que non ba scandale ba n'importe quoi ba maputa mikuse ba jipa mikuse non ça dit la date moi si a mi pe sa valeur azo retrouver identité na ye na ndenge ba mama na biso akala ba bota ka biso ndenge ba banda ko se comporter bazalaka digne bazalaka exemplaire donc le 8 mars en tant que maman na biso ezalaka scandale te. Le 8 mars, na moment où on a commis un peu scandale, commis moi c'est sûr bah sommet le putate, il faut soit à Bomalibala, soit à Bébana fiancé nae, soit à Bébana chéri nae. Oh étant que biso ba nzambe, ce n'est pas bien. Le 8 mars, donc nous avons encore le quoi la date nyonso. Mais til que comme ça dédié pour na basi, est à la journée moko que non moi si a ko prendre conscience que non azape utile na kati ya société a ko pe ko sala nyonso o mobali a salaka sans que à se sentir un peu
minimiser, bien oublier ou bien abandonner la société. Donc on a conseillé à ma maman que vraiment le 8 mars va fêter Katina Yesu, va fêter na kimia, va fêter na balabala te, na boîte te, par-ci par-là te, va fêter vraiment Katina Yesu pour que bano pe bango bakobota un jour balanda ba trace o ba maman na bango ba otiki la bango à partir ba ya lelo. Donc c'est un peu ça qu'on a comme conseil pour ma maman.